Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazzaville. Kasi ba force penza makasi ezaki te. Moi Congo Kinshasa amekaki kosala ndako. La conférence ya liboso bato mayele bayaki. Tola eseke bango kuna. Conférence ya mibale bato bauti mokili mobimba bayaki. Balalaki kuna. To débrouiller. Tito yebisi ijiki atonga bandako. Parce que tomoni ke makambo ezoko yaka. Eo ya lelo pe c'est pur. Bato bakomona ke ndenge bandako ezoko tonga. Mais toyebaka ke makambo ezali. Nzamba kosaka te. Bilaka eta eumeli kosala. Simande bawei bakoya. Et là-dessus que Zamba Kosakate. Mais tout d'abord, un gamba. Après un gamba, on a bisika la bango, on va vendre là. La bilaka est à bongo. Mouké na zaki na ngoya ngwana na pesi papa mbenza. Pour la neni, to mi pesi programme ya botonga yulu semi bandako. Si na komba tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Merci, papa. Dengo pesibiso nzela. Pero pesibiso ligne de conduite. To nzela ya mate na biso to kolobela na mukoro na lelo. Papa likambo lobi bosonde nkamba bat nyonso na bakoya. Bakokomela na nkamba soki bakomeli na nkamba bongo nde esengeli kotinda bango bisika nyonso oyo esengeli kotinda bango bisika nyonso ndenge esengeli ndenge bapapa balobelaki yango papa kisolokeli kokoma awa ndenge olobele yango papa bato wana surtout ba haïtien bango nde bakendaka na bowumbu basclave ndenge toyebi na histoire bakotangilaka biso na moko bango moko bamindele oyo basalaka likambo yango ndenge bapapa elebe bakotangilaka biso pe ndenge papa daniel alobaka yango ete na mbotama ya papa Simon Kimbangu d'esclavagisme wana nde silaka à partir de 1887 de bozongi na bango awa na bamboka na bango na Afrique bakozonga awa na nkamba nde abanda kolakisa bango tout d'abord esika bango bauta ya mibale kolakisa bango esika bakokende kosala misala wana yango ndi kopesa lukumbu na tata molimo santo na ye moko papa kisolokeli alobelaka yango ete nkamba ekozala entouré na basociété wana biso bandimi tozokende kosala kuna na bisika wana banda lendi na tongo toke misala samedi tozongi awa na nkamba tona Yerusalemi pona kumabondeli ya mukolo ya yenga pe kozwa ligne de conduite tokotambula na semaine mobimba moko papa kisolokele na tango wana alobaka ete banzela ekozala kitoko ezala eke société eza na luozi ezala ke société eza kuna na manyanga na kasi mais soki pe otali ozolala na kasi mais na tongo na ba 4 heures olongwe oye kosambela na 6 heures du matin anakamba après culte matinal pe ozongi na ba 8h 8h30 okoti na musala
po na tango wana mutu na mutu akozala déplacement na ye po mutu to mutuka na ye ekosenga susu te ke ba transport comme ekozala nango mais oyo baza presse te na oyo oza presse mutuka na yo ezali pembeni eza kozela yo e tango wana mpe bacarburant ekozala pamba ekoluka te eke pénurie ndenge nini yango na suka papa Mfumalongo papa Dangenda alobaka ete soki tobongoni makambo nyonso wana ebanda kosalama na mbwetola meso. Donc mbwetola meso wana ete otelemi osalika libondo la kotelema likambo oza nango posa esalami esika esengeli okende na kondima nyonso telemi obondeli esika oyo esengelaki okende na tango ozobondelaka kotie ame esi okomaki na esika wana oza kokende manso wana maloba batata balobaki yango mais préparation na biso tozala makasi ya kososola likambo tata Simon Kimbangu mpe kozala bana botosi ya matoi ya koyoka mitema ya kobomba mpe ya kosalela na makambo nyonso misato wana koyoka kopomba na motema mpe kosalela soki totosi na makambo nyonso wana okomona ndenge nini makambo nyonso wana ekokokana e papa Mfumalonga ekoloba ete nyonso wana soki biso tolandaki matambi to mateyi surtout mama Mwilu surtout ya mama Mwilu ate bapapa bango misato ete mukumba bokotikala nango to o bozali nango ezali ya munene bozala bana ya botosi bozala bana ya kolanda mibeko surtout mibeko kosala te oyo tata na bino alingi te surtout yelu selemi bo négligé te soki botosi na makambo nyonso wana bokomona eke tata na bino akosepela mpe bino bokolonga mokili oyo mpe kolakisa ndakisa na mokili mobimba ete ndakisa makambo nyonso eza awa na kati na Yelusalemi na nkamba na yango na itinda tata Molimo Santu tobongisaki ndenge atindelaki biso oyo eza kotala makambo nyonso ndenge nauti kolobela yango awa yango tokolanda message oyo ayi papa Dangenda ndenge nini ya éducation oyo bazwaki na mama Mwilu éducation oyo ezwaki mama Mwilu na papa Simon Kimbangu et surtout mama Mwilu abebisa te po ete likambo oyo toza nango lelo ngai na yo likambo yango ebeba te mpe ezwa déviation te. Donc likambo ya tata Molimo Santu ezwa déviation te. Donc tokolanda tozala attentif tokolanda simande tokosenga papa pasteur po ete ndenge tata Molimo Santu apesili bino na basije nyonso tokolobela po ete bokoka mpe kodevelope mpe biso nyonso tokoka kozwa mayele topesi nzela na bato ya presse. Il faut que namambo sikondo kila biso bana eloko abe soko to bandi kutu saye ala to bandi kulela totala ilambe pa kula tezalite mama pe amache bulumbu eloko kula tezalite soko to bandi kulela abe tangwana mama tangwa mwana bisu ndeto leli azana eloko pesa bisu te ya solo mama bandi kulela bisusu soko leli kulela naye ezalaki makasi natina nini tala soko ye papa kendaki na bisu nde ta mususu soko to ko kana kufila bisu banso sika koda kasi ya tiki bisu alubi to kubima wate to zala sinzidi sauf ye mwana mokeba kokanga ye
kasi kangani nangai to kutikala wasinziri tilo wana biso ebe tawa bandu ko selamante ota muke ye papa ye tawa kutuna mambadi kamuni muzako lela tawa lo bakasi kilo tikilingai na sala nini bana bakuka nanda kwa mutute bana bakuku leo loko na mutute to sala nini malamu de to kufa kabisa banzo mbala moko ebe tawu to bi ngai na moni de papa ye naka na kusimba eloko ye yote lokola ndeko na ngai avandi awa pate papa yo na simba ye maboko na ngama za kudeka kasi papa mfamba zakai akangamina papa ngaite kabisa nano likambwana ngai na kuku simba papa te na simba ye boyo te ebe so ngana moni boyo ngai mwana muke malamu ndio ngenda kwa kusimba ye papa mfamba zasia komini muke kasi papa lubite kusimba ngaite ye wana avandi wana me papa di kambunini na pesa mbote na ngai liboko na ngai za kuleka kaka pamba me soko kanisa zalaka yesika na ngai soko di kambunini kokwa kujwa papa mfu mbanze soko ke kamata papa kulutu na bome ale to bisi yose to vande isika mboko bisu mitano akutea bisu kasi ngai moyo ko pesa papa mbote zalite na kaka maluba na tale lungi na ye na tale nzutu na ye kasi pate na simba ye moyen te pone nini soko na lubi papa donc linga ite alibite yo nzambe apesi mukumba moko il faut o mériter yango e bongo bango de mukumba na bango na oyo yo bokese ne bozali yo nde suka na likambo donc soko ko mériter yango te mwana na ngai okusimba ngai te soko alubaki na ngai oyo kusala te 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 na mwana ke na bomwana na ngai na koka kite kasi pwana nkanda wana ngana jwaki bona simba papa na ngai te sikatika alubi ete soko na kubumba yango mukolo musuna ngana kutala esika wana avana kana musuni na ye malamu ndaka na kukutala na musuni na ye yangwana na sala ka nyoso tu oyo isala na nga pasi yangwana lelo ngai na kuku kumema yo soko boite na kukite alubi na biso ete bolingo mibeko misala makamu misatu oyo ekangami pouvoir na yo ba mama na ngai mama alemba ka soko mokete mama saliboye mpase ndenge wana soko mama azalaka faible nde bomona ka batu mingi bana mingi babuta maka sima na ngai oyo bana papa simo kimbangu te kasi mama azalaka mondimi mama azalaka mondimi de 1921 le 27 avril 1959 mama abunda ketumba ba mama na ngai mama atikala kandenge wana banda na tangu wana ti bukaboni na musuni na mulimo mama soko ngana linga kabilanga mingi pamba tena mwana kyango na mama toujours tuzali na bilanga batu mingi bamenga tangu wana tuzali kile na boma na mbuka tangu yoso na kaina mama kebilanga na landi batu mingi balubi kasi tina mwana na klasi mama tale lubi tina mwana na klasi tikatojila desio itata na ye emuke baye ko kanga ngai lubi ndatinda mwana na klasi ndenge bakangi ye esika wana bagana ko bongisa dikamuna ye na ye na nzame na ye mama tikali azalaka kulia na ye azalaka kulata azala kulana nanda kuna imuke wo nzambe pesa kai merci intégralité zamulai tina makambo oyo eza koleka mingi na lelo yango tosukaki nano wana mpona kobatela likambo oyo toza na yango tala éducation ezalaki na bapapa
epai ya mama Mwilu. Biso nyonso tolandi malamu. Na mwasi wana likambo aye koloba eke moyini posa na ezalaki ete mama Mwilu azwa bana na tata mususu. Wana ilingaki koloba nini? Esika wana Satan posa na ye ezalaki nini? Na yebite ba papa pasteur. Bebule kanana onenge papa sengela kabino. Papa Sylvain sikamuta sangi. Mino misato. Na ya mine papa libre pe kotana kat. Tolandi historique denge papa Mfumalonga lobeli yango. Ya mibale na tina ya bilanga. Donc ba papa babandaki misala na bango ya milanga na bomwana. Eza boye bisope awa tozalaki tobotamaki awa na mboka awa na Nkamba. Donc bilanga tongo sekretani tawana tokoti klasi te ndenge tokendaki lobi kuna na Nzanza longa na lakisaki vale ya sewana o babengi kumbi tongo sekretani simali bondele tokenda biso kuna papa na mama boko bandananu kolongola mitambo ya bangolo na mai bozina bangolo ulatango wana pe ezalaka nango bebo mona sang bokangi yango na banas bamfombanza système azalaka nango tono oyo akubombelaka mai batie mai batie bangolo ya bomoi kuna oyo akokufa botie kuna eliama oyo ya bomoi batie na tono wana bazobika kaka kuna olotiela bango kaka bangenza kuna bashimbriki epai banyama mususu pe epai kuna tubanda komema kaka na bapapa wana bapapa bayaya mungu kaka na mwasukali mema kambo susu kuna olia ndunda etalio olia musuni etalio olia nyam nani misa mai donc yo kaka loso ezali oya zamba kuna mwa loso ezali fufu ezali manioko donc eloko ni masango natango na masango ezali eloko a déjeuner okubuki yango ya ndenge za nani ya mai otokisi byo otumbi na nguba kitoko ndenge na melange vajeno ye mokile zo ndenge na bon papa pasteur o banda ndenge boko bandela na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci Nkolo la kopesa biso maloba na programme oyo tata Molimo Santu mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bula apesaki biso. Tokotanga mokanda ya batoli ya bakolo. Toli ya bakolo eli ko ba proverbe. Totangi na chapitre 1 tobandika na verset 1 tosuika na verset 7. Etangeli ezali boyina komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Tina ya mokanda oyo batoli ya Salomo mwana ya David mokonzi ya Israel. Batoli oyo esalisaka moto po azwa mayele mpe makanisi ya malamu. Aye batina ya maloba ya bakolo. Ete ya kamoto po akoma moto ya solo.
ya bosembo mpe ya bizaleli ya malamu. Yango efongolaka mitu ya bato oyo bayebi makambo te mpe eteyaka bilenge ndenge ya kokanisa. Ezala bato ya mayele to bato oyo bayekola. Ebongi bayoka yango bafongola misu mpo bayeba tina ya batoli pe ya masapo oyo euta na bato ya mayele. Bongo bakoka komona ndenge basengeli kosala. Kotosa Yawe ezali ebandeli ya kozwa mayele. Bobele bazoba bato baboyaka matei mpe maloba ya bato ya mayele. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Santu touti kotanga mokanda ya proverbe to masese. Ezalaki encadrement ya bayuda mpo ete bana na bango esengeleki babima bakende bipai na bipai. Nzambe tata Molimo Santu apesi biso yango ye moko zango intitulé yango éducation de base. Éducation de base to matei oyo ya tozwaka na ebandeli. Donc dès l'enfance, dès bon moine oyo tozwaka na kati na libota ndenge touti kolanda yango na message ya papa Mfumalong. Banda kobotama ya bomwana na ndenge akokola. Éducation de base ezali liboke ya makanisi, liboke ya boyebi, ya bizaleli, ya yambo oyo moto azwaka esika ye abotami esika azali kokola. Mpo ete bomoi na ye awa na se ekokozala malamu. Ndenge papa Mfumalonga uti koloba ete soki ezalaki baderutaki na programme wana nde akokaki kotambwisa biso te ndenge ezalaki kolmokolana ndenge pe tozali komona ngo lelo. Éducation de base ezali boyebi oyo moto esengeli azwa yango mpo alonga na bomoi na ye awa na se. Soki moto azwi éducation de base te akopengwa na ntembete tozali komona lelo ndenge mokili na biso ezali kotambola na lolenge pe tango tozalaki na ba 60 ndenge batata bauti koyebisa biso na ndenge tozali komona bilenge ya lelo bazali kotambola à toutes les niveaux, à toutes les conditions, à tous les niveaux. Parce que papa balobaki na biso moko mosusu masolo ete na tango bango bazali kokola mwana mwasi soki azwi zemi na mboka lopango na bango ekokoma fulu. Bato nyonso bakolokota matiti bazoya kobwaka bazokende zamba matiti ya pondu baye kobwaka wana mpona kolakisa ete esika wana eza esika mabe ndenge tozali komona yango lelo. Éducation de base batata babama ezali kaka kotanga mpe koyeba kotanga mpe kokoma te. Mais ezali koyeba liboso moral. Donc koyekola mobeko na Nzambe. Donc soki que mwana ayebi na boyi koyekola mobeko ya Nzambe na kati na libota te ekozala pasi esika nyonso ya kokende. Parce que déjà na kati la famille tolakisaka mwana ayiba te. Tolakisaka mwana te soko moni mukolo kopesa ye mbote. Alors l'éducation na soki est raté déjà. Et s'il ezali moi passe pour na récupérer mwana peut développer na ye donc bon moteur na kati na mokili solo kozala mabe ndenge to pesa exemple awa ndenge to sali komona yango yango éducation de base esengeli mutu akangama na yango donc ndenge tozali kozwa yango faut tokangama nango kino kufa na biso na mokili. Donc so tokoki kosala te ke tosaleli yango lelo bon lobi totiki ekosunga biso te mais segeli tokende nango liboso parce que éducation de base yango nde sagesse ya mutu bwania oyo kozala nango banda na kati na libota nde ozali kokola na yango. Mais soki que dérapage esalami en tout cas ekozalaka mabe mingi.
tina ya éducation de base ezali kokolisa mutu kokotisa ye makambo ya kitoko oyo bango ba mikolo bayebaki mpote bakotisa ngo na mwana mpote lobi yango ebota mboma ndenge balobaka biso kaka na mukado na chapitre 22 na verset 6 ete teya mwana moke makambo ya kitoko po ntango akokola akozongisela yo yango me soki oteye mwana makambo mabe ntango akokola ekosimba te. Yango wana tolobi te ko éducation de base ezali kokotisa mwana biloko kitoko po transmettre yango na ba génération future yango tozo vivre lelo oyo mama mwila zwaki epa papa Simon Kyomang yango na yapesaki epa na bamvoala oyo bamvoala bazwaki yango bapesi epa ba tata na biso yango encadrement tozali komona lelo éducation de base soki na mama mwila zalaki nango te oyo abebisaki oyo azwaki epa papa Simon Kyomang na kolikia formation ya lingomba oyo elingeza na déviation lutte bitumbelige kozala na banda ntango wana ndenge toza kovivre yango lelo batata bamama likeseni ezali kati na éducation na enseignement ezali instruction mayele oyo tokende koyekolaka na classe yango tobegi enseignement mais éducation yango nde tozali kopesa ba définition ebele topesi awa oyo mutu ba prenaka ngo ba mekolaka ngo na mutu oyo ya mukolo oyo ayebi yango déjà malamu ba prenaka ngo mais enseignement nde tokende kozwaka ngo na classe mpote toyeba kotanga mpe kokoma tokoma batu binene yango wana na ntina na éducation na ndenge tolandeli ngo na bande soki toke na ndakisa Joseph azalaki mowumbu na Égypte mais lokola ayebaki azalaki na éducation de base oyo awutaki nango na mboka na bango na ndako ya tata na ye Yakobo ntango akomaki na Égypte akweyaki te malgré mama mokonzi alukaki akoma makangu na ye bavanda na ye mais Joseph aboyaki abaki teza lisumu monene epai na biso na koyi kosala yango te parce que ayebi yango banda na mboka banda na ndako na bango akolaki nango baye tozali na posa tokotanga na Genèse chapitre 39 verset 9 réaction ya Joseph abengi yango lisumu monene moral otobi koyekola koyeba mobeko ya nzambe pe ya libota pe kosalela yango soki topusani musika kona tokomona Daniel ndenge moko pe na Daniel toki tozana posa kotanga na Daniel chapitre 1 verset 8 à 9 kuna pe Daniel na bowumbu na bango ya bibale na Babylone balokotaki bango na epai ya mokonzi apesaki mitindo te bape baleisa bango bapesa bango masango oyo amelaka pote nzoto na bango ebonga Daniel banda bonkoko na bango ayebi ke epai na bango bilialia ezalaka te ndenge toza komona ngo lelo bajene baza kolia na niau na mbwa baza kolia ngo kaka na désordre or que biloko wana na kati na éducation na biso biloko wana ezali te yango wana Daniel bango mibale bakomaki batu minene malgré bazalaki baumbu mais bakomaki batu minene nzambe atombolaki bango yango na ntina batata bamama bilenge batata bazali koboma nzoto ata nzoto ezali malamu te ata makanisi ezali ndenge nini bakotelema kaka bakoloba mpote biso tokoka kobonga tozwa éducation oyo to profiter na yango ata ko epai towutaki tozalaki nango te mais to profiter nango mais nazali komona loko tozwa kosalela te parce que biso bato towuti kuna toye awa mpo tozwa éducation lobi okomona babimisi biso na nkamba pote tobundaki pote tosalaki boy elingi ko bato toza koyekola te mposa ya batata mpote tobonga mais tozwa ndakisa bandeko oyo bawutaki epai na bango bakendeki na boumbu bakomaki bato minene yango na mpona tilisa liloba na ngai na Proverbe chapitre 22 verset 28 Proverbe 22 28 balobi na biso
bokeba ete bolongola ndele oyo bakoko batika kite. Ne déplacez pas les bornes anciennes qu'ont laissé les ancêtres. Likamona bazali côté abisodini to bongola héritage bakoko batika la kibisote. Parce que le lot lokolo to tangi classe to komi na mayel to bandi ko saboter héritage na biso, origine na biso. Nzokande soki tozali na boko côté to ko kendete to ko koma batumine te. Ata to komi batumine na classe na mayel mais saleli na biso e vandeli na biso na isika e kokosana e kosala malamu te. Yangona ba biloko nyonso ba bogisaki nte matei onoso ba mama mwila pesaki ba tata ba ko pesa biso lelo ezali pote biso bato to komi ne keke oyo to yeba ko salela yango to simba yango ndenge apôtre Paul ateyaki kona ba Korinto ya liboso na chapitre 10 le verset 11 alobi nyonso esalamaki pe komamaki pote biso bato komi ne keke to zulango mayele. Alors soki to sa ko zo mayele te ko sala biso pasi to bebi saka boko côté. So to soko bebi c'est éducation de base. To soko bebi sa orientation makunzi oyo batiaki pote bo moto biso ezala. To makunzi oyo etiamaki pote lingomba oyo ezala. To be ko pengwisa ngote. To komi mayele mingi. To bandi ko sala bisala sala. To zali ko tonga tonga sans cause la ordre ya ba oyo bazwaki éducation ya lingomba oyo ndenge nini yango ko tambola. Yango iso ko pesa biso passe. Et c'est quand biso kaka na sagesse. Mpo ete elogisa biso moto esengeli atambola na bwania mpe na mayele oyo ya bakoko bapesaki mpote yango ekosimba makunzi ekosimba bomoi na biso awa na mokili. Nkolo tata Molimo Santu na telebi nano wana pote tozale bato ebele opesa baninga nkomona nzambe tata mwana tata Molimo Santu Kolo tata Molimo Santu pesi merci na ndenge bino bopesi biso maloba otone motuna papa mfuma longa lobi mama mwila batelaki mibeko sino te nsima na biso baleki mosusu bakokai kobima oyo ya tata différent mais nene elingai kozala influence il y a éducation mosusu il y a attachement ya makamu mosusu wana mbele lingaki kokotsa bubulu bitumba na kati na ligoba surtout na tango bango bazalaki influence extérieure éducation mosusu euti tokamata exemple tozongeli exemple na kati ya Bible Salomon tango ya botami azalaki encadrement na ye ayekolaki c'est vrai ayekolaki po bazalaki ezala Théodore ezala Joseph ezala ye Salomon ayekolaki mais Salomon azalaki na encadrement ya éducation oyo ndenge mama mwila lakisi na papa na prophète Nathan pe le prêtre Sadok bango bansuraki encadrement spirituel moral ya Salomon et tango Salomon na mayele oyo ye ayekolaki na bandeko na ye bazalaki surtout bango misato Théodore Joseph na Salomon bayekolaki base wana ya instruction de base bango bazwaki yango wana mpe azalaki bien structuré au point que Salomon à l'âge de 15 ans pour couronnement ya Salomon c'était à l'âge de 15 ans akomaki nde roi mais sagesse oyo ezalaki na ye na ndenge ya kolaki parce que tata na ye mpe azalaki ko encadrer et encadrement wana ya prophète Nathan pe prêtre Sadok encadrement wana ya likambo ya bonganga nzambe ya mibeko na bango ya bonkoko na bango ya Israël akolaki makasi na kati nango ezalaki te lokola bana ya roi kilikili koke na gauche à droite non bazalaki tous les soirs ko encadrer toloba epai na ndenge bino mpe bozalaki encadrer awa na kati na nkam na ba formateur oyo bazalaki ko encadrer bino yango mpe epesaki structure spirituelle morale ya makasi
le roi Salomon abandaki ne malamu. Nde na lingi na zonga na kamata exemple kaka ya influence. Tango Salomon Nzambe apesi ye motuna na pesa yo nina abipesa nga sagesse ya kotambolisa libota oyo. Nzambe asepelaki minga abi Salomon avait été bien formé. Et alors bien en plus il y a sagesse nazo pesa oyo senga kite, c'est-à-dire richesse. Mais tant y a koma ki na sagesse wana, koma ki na richesse wana, a koma ki et Satan profitera toujours. Na tango moto akomi na ngenge, akomi na boyebi, akomi na mbongo, akomi kobala balate. Salomon a eu 7 femmes, 7 épouses légitimes, 700. 700 épouses légitimes, plus 300 concubines, ça fait 1000 femmes. Dans Motomoko. 1000 femmes dans Motomoko. Et il y avait là, moi si moko autaki moi na Pharaon, mosusu ya Moabite, ba mosusu ba Edomite, ba mosusu Manonite et tout, ba ennemi nyos. Bango nyos tout wana basina. Et influence, yango to yokaki na pas na bande tout. Influence ya basi wana ya makamo wana bayaki et corrompre morale ya Salomon et corrompre et côté ici virus d'éducation de base ya zwaki et ya wana finalement passe yaki na suka passe yaki na kati na suka ya wana likamo wana ezali très important. Na ndenge bino bozali ko rappeler biso makambo wana Nzambe soko totali yango pe na Deutéronome chapitre 8 batata ba mama tolanda oyo ba formation ba papa baza ko pesa biso surtout ba jeune. Nzambe soki amoni bilaka ekomi pene asalaki révision ya makasi na bana d'Israël. Tala bolingi bokende na mokili ya kitoko kuna bokolia bokomela, mais attention na bokoli bino na éduqué bino pendant toute la période ya pasi na nzela pour nazalaki na mposa na tala na motema na bino soki bokobate la mibeko bokeba esika bokenda parce que tango bato bakomaka ne sengo babosanaka bana na Israël. Nzambe alobi na bokolaki bino comme un père éduque ses enfants pendant 40 ans. Maman Mouilou, c'est vrai, na ba papa, bazalaki na période moko ya passe, mais a pesi bango éducation de base, il y a formation, il y a morale, il y a intégrité, il y a honnêteté, il y a savoir vivre, il y a solidarité, koye ba komi ko se prendre en charge. Bino moko ba valeur wana nyonso tout a peselaki bango, yangwana nde ekomisaki bango lingomba to komi nango na mokolo malelo. Maman mouille la folle. Mais n'attend on en passe ne a éduqué qui bango. Yé moko peu exemplaire. Mi bec on attend on en passe mais azalaki exemplaire. Témoignage yangonde papa zako pes. Yangonde e komi na bisu. Papa likamu ya passe komi influence extérieure. Batu ba komi ko déborder ba limite pour une influence. Et batu bazali ko pegwa big. Tokamati di kamwana ya Salomon, exemple. Tokamati exemple, si on peut revenir pour moninga c'est à Loba qui yango, li kamompe à Daniel. Et exemple belé. Mais nakati nabiso kaka li kamwana mokonzi moko natanga commenter par respect à sa mémoire. A tout dit papa diangenda. Papa ngana ko mokonzi. Na kotamolisa ndenge nini papa lobi na peso kaka bibeko misato soko tamolisi yango o bateli yango okokamba au delà abi beko misato abi mibeko ya liboso mokonzi amelaka masanga ya molangwa te yango na papa a rappelé aye ko kotisa biso na ba précepte na mokolo mwalelo ba précepte ya lingomba makambo wana nyonso ba détail wana très important parce que soko kei na Londres ba bisika mususu bakoloba vin et spirit
masanga ekotisaka molimo mabe na kati na moto ebebisaka bongo mpe bizaleli ya moto masanga ekoyebiso alobi lala awa ezali malamu nzoka nde esika yo oza kolala eza kadevo masanga nde elobi lala awa mbeto ya kitoko yango oyo olali wana obani kosala makambo elongo bani te lokola mpe Lot asalaki makambo elongo na bana na ye origine ba Moabite bana ne balangwisi ye masanga yaza kokanisa ete mwasi na ye or mwasi na alelaki kuna na nzela influence kokenda na ville makambo ezalaki kuna na ville mwasi alulaki nkemo ya ville eh bien finalement tala mpasi ekoti ya bana ne ba ekobota na tata na bango sous l'influence ya masanga et l'autre akomaki wana pona nini parce que moi si na avant a bongwa na les banga ya moto a belelaki l'autre mais c'est trop tard chaque fois que l'autre a kokanisa makambo wana ça kosala choc a débordaki limite tala pasi ndenge a kanisi influence ya ville dans la passé. Yango nozo mona ba jeune na mokolo lelo et toujours influence extérieure, influence à ville, influence à ba réseaux sociaux. Mama kamwana nyoso tu e bebisi bongo ya ba yango na robi komela masanga te. Et mobeko mibale. Beka mibale mokonza zalaka na basi mibale te. Salomon en avait 1000. Mokonzi azala kobele na mwasi moko. Patient. Et puis, mokonzi azala kana banzame bibalete. Maman mouila longaki pour na revenir na likamumpe ya maman mouilo na éducation ba papa na tango na mpasi azala ki toujours attaché na nzambe de kaka moko tataki mbango. Nzambe na ye azala ki mpasi ata ndegedi nzambe na ye kaka. Moto mosusu te ayoka likamo mosusu te. Toye bien le 2 octobre 1921 dans likamo bibon. Ba monganga bato nyonso to batikali mais ya lobe abeleli tata ki mang aya salisi tango nyonso to mama mwilo azalaki dans likamo. Il faut toujours référence na tata ki mang. Azalaki na makamo mosusu ya libanda te. Yangwana batata ba mama ba jeune. Bisoto Hollande na zongeli lisusu papa Diangenda a salaki correction moko très importante alobi boy batu bazalaki kolobete na tango ya Noé kaka bambisi nde balongaki banyama nyonso to ekufaki a corriger non il faut corriger wana papa Diangenda a corriger ki na Suisse a corriger yango alobi boye baboye bambisi ebele bakufaka na tango ya mpela ya Noa pona nini a insister ndenge lelo toza koloba likama cercle likama ya kotikala na nkama kotonga nkama ba débordaki limite bambisi wana bakendaki kuna kotango bamoni esengo ya ebale bakei likolo esika ezali bangomba ezali banzete ezali kuna tango mai ebendani batikali kuna likolo na ngomba likolo na mokili bref bakei kuna or mai ezalaka na limite nango ba débordaki limite ba manque oxygène bakufaki bambisi bakufaki banyama bakufaki bandeke bakufaki etc. A insister il faut jamais déborder ba limite ndenge papa pasteur awuti ko limite ba débordaki limite et bakufaki biso lelo toujours une éducation de base tozali kaka nango wana ba jeune bato ebele ba déborder ba limite batika ki yo na nkama bozali susu na nkama te kotonga nkama ozotosa te oya tiamaki lokola mokonzi mokumba parce que papa Diangena na lobby asima papa ki manga bi na tu dois mériter asima ye moyen te asima po mokuma ezali na yo ezali ya ndenge mosusu par rapport na bandeko na yo. Donc soko moto balobi na chef spirituel de l'église que mangiste azali na mokuma oyo bato mosusu bazali na yango te ke mangiste moye tolandi obie tolandi te
azali na mvoala, azali na mokumba oyo bandeko na ye bato mosusu bazali kaka ye nde azali nango po azali na likamo ya suka. Toyeba kotosa et toyeba maloba oyo biso tozali koyoka efongola biso mémoire. Yo ozali na mokumba mosusu ya ndenge mosusu epesameli yo. Bandeko na yo bazali na mokumba na me yo ozali na mokumba ya ndenge na kilo na yo ya ndenge mosusu. Otali. Donc, oyo babengi chef spirituel azali na mokumba ya ndenge mosusu. Yango nde papa awuti koloba na biso awa. Éducation wana. Nako répéter makambo ninga alobaki te po moto na moto na parti na ye. Batata ba maman ko déborder limite. Influence extérieure. Ndenge wana esalaki na nkoko na biso na paradis terrestre. Tango bazali na bisengo, bazali koyeba te ke likamo to déborder limite te. Babuki bobeko, ba déborder limite, passe yeli bango. L'autre peut a déborder, moi si naye, passe yé. Influence extérieure. Surtout les kambiso tozali. Ah, passe soko leki mingi. Okoka mobe kote olobi. Ah, nzambe ako comprendre. Te. Soko salibongo. Osilisi onction, osilisi elembo empasse pe esiliko ya. Yangwana pe tokobi sa seyepi papa papa mokonzi nkolo alobi na biso botongi ya nkamba Jérusalem. Base na biso cercle yango limite yango ndenge moninga uti koloba makonzi oyo batata batikaki nde ezali awa na kati na nkamba. Esika mususu te. Bapesi biso totonga bandako kuna tozalaki kuna lobi. Ndako wana ndenge papa lobi na ndenge pe na message biso tolandi ezali na kati na bilaka. Ma biso toyokaki yango na pe biso tozali koloba tozali kosala témoignage po tozala na nyongo te. Papa awuti koloba na biso awa tolandi yango papa mokonzi abole papa Simon Kimbango kiangani. Bapaya oyo bazali koya ye alobi yango ngana za koloba yango parce que ye mokonzi asili kobimisa yango yango na pe biso tozali kolanda témoignage o biso toyokaka ezali na bato mosusu bazali na kati na mokili bato minene kasi bato wana bazalaka na bango mindele te wana maloba papa Diangel. Atanga pe koma mondele moko monsieur Thierry Michel, belge, grand journaliste. Alobi ye moto wana azalaka ne mondele te, azalaka ne moto mwindo. Na kolongole lamba na kojongi se moto mwindo. Donc bato nyonso bakena na bombo, ezali bombo kaka bato oyo bazali na posote ndenge biso tomoni ba haïtien. Ezali na bamindele na bato mingi ya minene bato wana bakoma na bango baomo me bazali na bodwi bazali na lokumo bazali na bokonzi na nkembo na bango esika bango bazali papa alobaki bato wana nyonso bakoya bato wana nyonso tango bakoya na elaka tango bango bakokoma bango nyonso to bakokoma na nkamba Jérusalem tokuna pe pasteur mosusu awa na nkamba asala testament akufa na États-Unis baya kukunda ye aw ye moka lobaki fu bozong saka na origine nanga nkamba Yerusalem cimetière nezali aw na nkamba batu wana tango bakoya wana nkamba nde ako dispatcher bango yo tala outaki esikabo yo tango outaki esikabo yo outaki esikabo batu wana bakoya me bakoya d'abord na nkamba po bayeba identité na bango esika bango bautaki bakenaki baomo bazongi bomo ya nzoto bakozonga bomo pe ya molimo o bachangeaka bakoya kozonga direction na bango na nkamba Yerusalem wana papa Diangena ngai te moto azali koloba makambo wana e soko pe papa lobi na bawei bakoya ba makambo wana nyonso to bali kopusa na moke na kati na Bible ezali na Apocalypse chapitre 14 verset 1 jusqu'à 4 balobaki likambo papa ye moko moto alobaki yango kuna nde baza koyebisa biso ke
mwana na nzambe azalaki likolo na ngomba na 140, c'est-à-dire bato na ye papa Diangue na expliquaki moi nombre na nga tozali na bango tokosenga bolimbisa lisumu na Adam et Ève. Bato wana ezali 144 000 ezali chiffre symbolique. Bato wana nyonso ba élu ba ponami yango wana alobaki yango te ba ponami wana nyonso to bazalaka na kotonga bazalaka na Yerusalem. Bato wana nkombo ya tata na ngai ezali na elongi na bango, nkombo ya ye moko nkolo ezali na elongi na bango, bavandi na kati na Yerusalem. Bago nyonso tu wana nde bazali bato oyo babongisami na kati na bilaka. Bezali lokola prémisse mbuma ya liboso. Et puis bango wana bakolatisa manguya bakozala ba ambassadeur ya komema likambo na kati na mokili mobimba. Batata ba maman toka mata makamo papa apesi biso avec le plus grand sérieux. Mbule ezali koya 105 ans. Ndenge ezalaka ne bandeli topesaka ba chapitre ezala Genèse chapitre 4 verset 26 et Genèse chapitre 5 verset 6, 105 ans. Et le moya liboso oyo ezalaki ya Abel et bongaki 7 aye aboti enos 105 ans babandi kosambela nzambe na komo na ye. Nzambe oyo azali na elaka mokili mobima bakosambela komo na ye tata Simon Kimbangu. Ye kaka papa Diangenda. Ye kaka papa Simon Kimbangu kianga. Mokili mobimba bakoya koluka ye. Yango wana bandako wana ezali kotongama. E mbangu ezali na kati na bilaka. Misala nyonso ezali kosalama na ngomba ezali na kati na bilaka. Donc esika nyonso yo ozali na ndenge bapesaki ba répartition. Na ndenge nyonso esika nyonso yo ozali mobilisation abiso bakimbangiste fo ezala tout azimut yango wana tozali kopesa ba chapitre bali ko kundola makambo ezalaki mabombami po ete moto nyonso to ayeba ke bilaka oyo ngai soko nazali moponami ezali moponami il faut nasalela yango. Mais soko zali no moponami te yango no moni bacholi bakomi ebele kofinga kotuka pona nini bilaka oyo ekota mobulu. Influence extérieure bana oyo ya ndenge na ndenge ba makambo ndenge na ndenge yango na ba influence wana yango na makambo mingi ezali kokota mobulu. Me oyo azali moponami azali ne lembo na kati ya ba oyo balobi a 144 000 ba ponami akotonga nkamba Yerusalem ata na mpasi me akotonga yango pona nini ezali bilaka na nkomo na tata mwana tata molio mosantu. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu. Biso banso tozali ba témoin tolandi tata Nzambe ndenge apesi biso briefing ya makambo mazako tala biso ndenge tovandi awa. Papa alobaki makambo ke bapaya bakuhuta epai na epai. Papa pe ayebisaka biso ke ndayuswa ezali. Papa tunaka nani akolamuka. Soki tozwi vi bomo inabiso à la légère. Pongiwana ekolia biso. Kozwa bomo inayo à la légère. Eza eloko sakanela bomo inayo. Pongi tango keyi libela. Me mususu pe azo gere bomo inaye na mayele nyonso. Kena kovande na mukili mezana droit ya kusala ndenge na lingite na tosa papa. Lobi tomoni papa Fumambanza atosi ordre ya tata Nzambe biso tolandi kapita na biso simana ye. Lelo bakunzi nyonso balate bukunzi oyo bazwi na maboko ya Nzambe na biso bazali informe ke papa ke konyate esika bandako ekotongama. Na yebi ke bamususu butu ba telefone ezosala. Pona nini?
bato papa koyambela na ndako wana biso toyebi te. Bazali na boma oyoyo, bazali baweyi toyebi te. Mutu ayebi makambo wana ye moko Nzambe. Biso tosala oyo batindi biso. Toyebe te batata na bamama nzembo ezali. Tata Simo wanlongo kena. Biso tuzako yamba kala wanlongo si wakembela. Nalandi meme tata Fumamba nzalobi ke mikolo mizako ya. Ozolingo kende meme na matadi na libondi likako kosala boyi. Amen okomi na matadi. Exousia wana, pouvoir wana. Est-ce que tu as une négligence? Éducation de base. Yo kote la kiwapi na lingomba. Baibate ya kibiso. Maibate ya kibiso. Ndenge wana kaka tuzoko tambuli na toto changer etambuli na biso. Papa batwa koyamba biso to yebite. Me aloba kanabiso. Ke ndaiswa izali. Baweyi bakoya. Soki mutu oyo yebi. Atazala ki kamaradi na yo. Azako yako matana nzela boko yambana. Oko kima toko sala nini? Biso toko kisamposa ya Nzambe na biso. Na yango ndeko salisanga mwa passage biblique kaka ya muke. Évangile selon Luc, chapitre 14. Bandaka okotanga kaka bobele 2 versets. 25e, 27e. 25e, 27e. Kuna nde bazako yebisa biso ke soki biso tokolinga papa, il faut to alléger ye mikumba. Bande kotanga papa. 14. Oui. Verset 25e. Donc elle dit 27. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Luka mokapu ya zomi na mine na nzela ya tukumi bale na mitano kino na tukumi bale na sambo. Mpona kokoma maoyekoli na Yesu. Bato mingi bazalaki kolanda Yesu. Ye abaluki mpe alobi na bango. Moto oyo alingi koya epai na ngai akoki kozala moyekoli na ngai te soki azali kolinga liboso tata na ye te, mama na ye te, mwasi na ye te, bana na ye te. To Vérifier tangi. Dal. Ba version yango omoni ekubungisa valeur intrinsèque ya texte. Bazako yebisa biso ke ebele na bato mokonzi Yesu azosala tourner na ye. Tala foule ezolanda ye na sima. Akomi na liboso atelemi abaluki atala nombre ya koleka. Abanso bazaba yekuli na ngai, ba disciple na ngai, ba croyant na ngai, mutu poza la croyant na nga. Première condition, olinga ngai koleka tata na yo abota yo. Soki olingo zala penza mutu azobila ngai kolanda ngai, suivre Christ. Eza terme ya mukete na grec akolutein Christon. Ba condition eza matata ya yambo okolinga ngai Nzambe na yo koleka tata na yo. Asukili wana te. Olinga pe ngai koleka mama na yo. Nabakis tino meme mwasi na yo okolinga ye lukula ngai te ngai nde nalinga makoleka mwasi na yo. Tina bana na yo. Après na yo moko pe omiboya nde olinga nga. Enfin kuna na suka kende kozwa mukumba na yo ekulu zindele okomema. Ah papa ba version ezali mawa. Donc maintenant ndenge to vandi boye soki to lingi
tolanda bapapa ndenge bavandi wana pasi ezali parce que bizaleli ya bango banzambe na biso bimona na kati na biso te yozo yebisa baninga ngai deux fois te soko sakani ozozwa coup de tête hange biso tozapene na bapapa te banzambe bango oyo mokolo moko papa salaki tourne na ye ya yambo na lutendele ngai nazalaki tango wana ngai pasteur communal ya Monga Fula oyo ezotala lutendele tokomaki esika moko bayebisi biso bapapa bagumisatu bavandaki awa me bapapa bayaki kosala nini awa kati na manganga yoka kalite ya réunion bakendiki kosala papa kisolokele papa de lunga na papa de ngenda bango balobi il faut topesa nzela mangombe fungwa na izala mingi babundisa biso ngari tuni yango bayaki kovandela awa babundisa biso basala nyonso balingi me biso batu tokolonga toza koya kotala lisusu balupango ya Lingomba na papa Simon alobi mabele na ngai bateki bon na yebi ndenge na kozuila yango ngai nalobi papa nini okosala habongo na ndaiso bango bakoseko donc ba mama na ngai na batata kolonga fungula ya kolonga ezana maboku na yo moko fungula pe ya kuzangela bilaka ezaka kana maboku na yo moko donc soki tolingi papa me tokotungisia na makambo ebele te makambo mususu tango kotala biso boye papa Ndungi fumwami enzambi ami esika wana yango nkolo Yesu alobi ete na nzembo oui papa papa Simuki Mbangu tangini nafu ya mfumo wame ovo zolele gundandanga merci papa fumu Yesu mbaka sebwe papa fumu Yesu sika sebwe momoko maziuka pesi udia byambo tibiene mutsi donc ndenge tovandi boyi mayima zako zela biso ndaiso izali ba Amerika wana tuzoka ba Amerika ba mususu bakufa ti bakutokoyamba bango tolandaki quand même makambo nyonso papa ndenga lekeli na mayele alors bambuta na biso ba chef de mouvement bosunga bandako papa za koluka po ba mususu bakufi la Amerika bakoya awa bazui orientation que yo okokende dans tel coin de l'Afrique tel coin ya quel continent mais bakukoma na nwa wana kambao na yango na mukuse mama mwilu tala ndenga longelaki yango mutuna batuna kibiso soki mama mwilu abota kabana ya libanda mbele bitumba oto mona tozoko mona ya 26 eza muke mais nazolo basolo bon et puis ngai moko na landaki tango bambute ya presse bando batiaki wana papa diangendre batuna ki pona temple na bana bautaki na yena ngilima mais pona nini eloko kitoko boyibini boya kotiango awa papa lobi we temple etongamaki en mémoire il y a 37 000 familles bazalaki voué en relégation. Bon, maintenant to komi komona bayebi kikulu ya Lingomba te bakeko tonga bitongela nini eza kozanga éducation de base bayanke bazwi Lingomba. Donc ba maman batata tobongama bango banzambe bazomema biso sika makambo malamu ezali mais tokeba parce que parfois na triage ezali wana soki batu mususu bakoya koteya yo bakuta yo ke yo pe mwa mayele ezali yo kozala zoba bateya kaka bongo okopona oyo kosala ya malamu ya mabe kosala te na kombo na tata na mwana Mulimu Santo.
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre na pesi merci na banzambe na ngai na parole bazo pesa nga na sala témoignage na mokolo ya lelo na ko lobela suka muke ya mama Mwilu liloba na ye ya suka après to lobela mosala ya ndako nzambe oyo na nkamba mabele oyo to vandeli mikanda ezali awa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre mama Mwilu tango asilisi ko kababa carte abengi papa Diangenda alobi na ye boye Diangenda tata na yo alobaki soki bokoli na bino nakamata lingomba na bino na zongisa lingomba na yo yangoyo tala balongi ya liboso bangoyo basi bazwi ba carte donc bateyi babandaki lero wana donc tokoko loba mama Mwilu abandi maintenant lingomba parce que tozala ko sambela na balupango ya bato maintenant aye ko loba na papa dia lungana yo tata na yo alobaki que okotika la sinzili awa okobimate yo pe mutu okotika la awa yango wana ayebisaki na bateyi ya liboso que bino bondimi kokangama boyeba ete bakokanga bino bokokende na inga kosala na inga metango lingomba ekokota batu ya mayele bino bokoyeba na lisusu te mama Mwilu atosaki maloba oyo papa Simoki Mbangu atikelaki ye na mbanza ngungu avant train et démarrer yango wana apesaki na mvoila lulendo le 12 avril 1959 maintenant na le 12 wana bomoni mukanda yangoyo tala papier ndenge koma ezali papier ya 1959 donc ba archive ya kala na kati awa balobi na biso ekomami na Kikongo bundu ya Yisu vantoto kwantu mwandi tata Simoni Kimbangu siège administratif Yerusalemi moto akomaki yango ezali papa Ndontoni Sakubadia Mbote ye mtazalaki secrétaire ya papa dia Lungana ya liboso Ngombe Kinsuka le 12 avril 1959 Nsongolo Angindu kwa Bakundi qui a le 18 avril 1959 après kopesa ba carte tango balobako bazonga kinanu te donc bazalaki kozela batangela bango mikando oyo dibundu dia kala dia swama lingomba ezalaki ya kobombama kansi wau sedi monekene sikoyo lingomba ebimi kadi vantoto tukele sala bonso parce que mutu na mutu azalaki kosambela kosala ndenge ya lingaki lutumusu musongazana ngindu mumambu mana tufoti sadila donc bobengami po ete to laksa bino ndenge nini tokoki kosadila kadi luzayavo bankwangangu bavuidi nkutu tadidila nkiamambu tuvanga donc batu oyo ya mayele baza kotala awa makambo nini ekosalama awa na nkamba ni makambo ezosalama lelo oyo exemple Jules Valanquer compagnie dianene dienina ku ange ye kumputu kansi vanaba batikila salu kiandi ka zimbakane woko donc esika abandelaki musala na ye abosanite ishavovo direction Madimba donc direction
ya kompani wana ezalaki na madimba muna nkanda miaonso fwete mona vo direction madimba donc en tête nyonso tu ya mikanda ya kompani wana direction madimba kadi yifulu kyokyo kya yantikila salu kyandi beto mpe wau kena vo salu kya yantamana kunkamba Yerusalemi nkanda mya onso mpe mifwete sonamana kuku nkamba Yerusalemi exemple bampelo konso kukena Rome intu ke bavila kananga dioko donc baninga na biso ba catholique direction na bango eza Rome babosa na yango te mpe kinganga yikuna batambudilanga kyo ye mana basadilanga yikuna matukanga donc kinganga nzambe bazulaka ngo kuna epai mususu te na Rome makamu nyonso tu oyo basalelaka na Rome wau beto diakonso fulu ye mambu mau mana bazolole biso esika na esika mutu na mutu alinga sala ndenga lingi ni makambo tozomona sikoyo yimana basadila tu kalumbu kya unu diodio kadilendi kaladiakako donc banda le 12 avril 1959 makambwana ekoko salama lisusu te ke mutu na mutu asala ndenga lingi diantete bilo kya kinene kifweti kala kuku nkamba biro ya munene ekozala awo na nkamba donc biro ngo ezalaka liboso na ndako ya papa da lunga na yemoko tango elongwaki ndako oyo ezalaki na kwenkuna biro nde emataka kuna munzaki buna bankwangangu bekubikanga mambu donc na biro wana bato ya mayele nde bakubongisaka makambo tokokozwa exemple ya cabinet donc ezali biro ya papa bana babikwanga vo ntoni nkubiki bafweti kalanga ku Yerusalemi mufimpanga mambu madi bundu matukanga nsikensi donc batuana mayele oyo ba papa baponaki il faut bavandaka na Yerusalemi awe pa msusu te donc ba makambo yo hutaka na ba mangomba nyonso na ba paroisse nyonso eko yawo na nkamba papa ko pesa ngona batuana bangonde bakutela yango après ezongi na papa pour na signature dianzole ntambululu abantu tala bampelo fenda batulanga mubotika mishoni vubilanga munlangu donc ba venda zanini donc epai ya bandeko na biso ba catholique balongolaka suki awa na mutu bon epai ya bandeko na biso ba protestant nde bango bataka na mai mpe tufweti batulanga mu botika mishoni vubila mulangu umoni bango donc na mai batemi na bango beto tufwete kala ye ntambululu abantu mudi bundu yimoshi kaka kadi muna lukutu kansi diambu ntete divangama difweti teka tuka ku capitale ya Leopoldville na tango ya kala ezalaki direction ezalaki na munkoto pamba te mokonzi ya lingomba ezalaki papa diangenda kuntima yemta ezalaki yangwana batu nyonso tu mikanda yangwana ezalaki okende na munkoto mais
na tangu to yako kokoma proche pour asa l'accident il y a le 28 le 29 juillet ayaki koloba tango ekoki po tokende kotelemisa bokonzi ya Nzambe na Yerusalemi na Nkamba yango wana basombelaki ye voiture oyo asalaki accident na le 29 juillet wana peza histoire mususu zevo mpe mukinzambi Yerusalemi di fweti yikwanga yi capitale donc nabunzambe pe Jérusalem Nkamba donc ezali capitale ya makambo kadi Yerusalemi Nazareth sevo yiyi yingindu yikulusongele munazola kadi nsasa lukutakanu musonga mambu donc yangwana oyo ezali ba idée na pesi bino nani monoweno dialunga na kiangani Salomo ya mibale ezali mukanda bakomaki yango na le 18 avril mais batangaki yango na le 24 donc na kati awa na kozwaka parti ya munene kadi muna konso di bundu bena yefuluki au kina bakubikilanga mambu ABFMS New York PM Angleterre CNF Suède ba catholique ku Rome donc batuna lingomba na bango bazali na ba direction na bango oyo basalelaka ba makamu na bango oya lingomba donc yangwana biso banda mokoloyo papa diangenda basalaki passation de service na papa dia lungana direction ekomaka awa na Nkamba esika mususu te e bankamba pe ezami balete ndako Nzambe oyo tomoni batata na ba mama ezali ndako ya elaka tangu tovandi awa biso nyonso tu tozana elembo ndenge moko te na 1956 ndako oyo emonanaka ti donc ezako tambula na likolo na Leopoldville na Lerwana donc emonanaka eza ndako ya elaka ndako oyo papa Dangenda lobaki ekoki kotongama lisusu epai mususu te kaka na Nkamba e soki botali bien ba photo oyo naza nango bokomona mausolée ezalaki direction moko na mabele mais sikasikoyo mausolée eza likolo ndako Nzambe eza likolo soko ke kotelema esika ya antenne wana okomona mutu alali donc tosi totongaki moto wana donc ndako Nzambe epai mususu kokosalama te papa alobi batiaki libanga tango zokota na mausolée na porte wana ni wana Mwanda Vital aya kotia libanga moto abandaki coup de pioche ya liboso ni papa Kisolokele tango totongi ndako Nzambe esili lokola ba Satan bazangaka te nga moko nazalaki na kati kuna ndenge ba passer balobi tata wana papa de Lungana apekisi ye kombo na ye Mena Kuntu mutu ya kiana mwenvu soki kiana mwenvu papa de Lungana lobi na ye yo lelo kosala awa te yo onikisaka fufu il faut que nous nikisa fufu po batu balia yele akiti a boli virgule a landiti na c ale ayeko kota na porte sima papa de Lungana azongi na ndaku na ye maintenant alingaka sala ba mystère na ye ba échafaudage zalaki kuna ti na plafond ye amati kuna batata na ba mama donc toyebite nanamuta bendaki ye est-ce que ye alingaki akwesa échafaudage po ndako Nzambe fungwana te parce que etikalaka kaka 5 jours po na ndako Nzambe fungwana ba bambami na mabele pa mutu nyonso to epasuki mutu te mtalobaki na nganga moko nazotala donc
cerveau bako lokota ngona ko lokota à la minute papa mfuma mbanza komi alobi botimo la partie oyo nyonso donc ezalaki ciment batiaki déjà ciment propriété de ya béton ba timoli nyonso tout basalile cercueil ya mabaya na ciment nyonso tout bakende kokunda ye tamena donc batata na bamama totika koya komekaka nkamba totika c'est-à-dire eza ebele banani oyo toza na batémoignage ebele totika koya komekaka nkamba papa alobi totonga oui fo totonga noki pamba te tokomi vers la fin banani baprécepte oyo bomoni naza na mikanda wana papa Diangenda abimisaki yango na le 17 janvier 1959 abimisaki baprécepte wana mais ezalaki nani kotangama te ezalaki nani kotangama te maintenant ntango ye moko tata Molimo Santo aye amoni ke tokomi pembeni ya makambo abimisi yango ale bobakisa na précepte ya lingomba naza na principe méthode oyo ya kala donc eza na kati kuna yango wana na mokanda ya papa Diangenda livre vert na page numéro 10 akomi boye pona ba jeune bino ba jeune bokoki kobunga nzela te pamba te nasina tie barrage bangoyo bozoyoka ba chapitre bazopesa bozoyoka ba témoignage bazopesa donc nasina tie ba barrage po bobunga te donc soko bungi buzoba na yo moko mukanda yango oya lingasa la photocopie ayeko sala tozako loba papa Diangenda yepe tata na yepe apesaka ye mibeko tata na ya komilaki mukanda le 31 mars 1935 signé Simo Kimbango apemilaki ya pesaka ye ba loi ba règlement omoni donc yango wana mutu na mutu na mayele na ye merci papa pona moi tango oyo bopesaki ngai poto sala témoignage oyo ezongisa kuna baba mbuto. Merci papa le bakisali lo baboko pour entrer dans misala lokolo bambuto bafongoli yango ndenge to mona ki yango lobi na mboka na nzanza longa batata ba mama ba jeune biso tozali awa na Malachi na chapitre 3 verset 10 à 12 Nzambe azali kosenga mabonza dîme na yebite biso to vandi awa soki to pesaka dîme soki tozali balamusu tozali moko to mibale pomande bozwi na biso ezali buke ye moko Nzambe Molimo Santo alobi aza na mposa ya mbongo na biso ya tomate ya makala capital na yo eza 25 000 francs ya sac ya makala dîme kopesa ya combien yango na ville azo kopesa biso misala oyo toza kopesa biso na mulongo mpo ete na muke wana tozali kotia parce que tozala ba dîme ya ba million te muke musala baza kopesa biso po te tosalaka mpo te tozwa lipamboli parce que ezali recommandation divine esengeli ko dîme epesa maka mais notion on n'a pas na biso ezali na ezali te alors ye moko yebi pona ni na bongisaki bongo alors na ntango na dîme opesaka te mbongo makala balbi to tonga kate c'est dit présence na yo voyage na yo na kati na mokili rapport nino ko kopesa David Salomon azalaki nango ebele 1 roi chapitre 3 la base de la verset 4 balbi Salomon tango ake ko sambela na Gabaon atumbaki 1000 ngombe oska azalaki nango 1000 ngombe na butu wana Nzambe abimeli ye abisenga iloko nyonso ndenge tata pasteur auti koteya batata vraiment Nzambe akosepelaka biki biso lokwa bateyaki mokolo na ntongo na Romains chapitre 12 verset 1 esengeli tomipesa mbeka biso tomipesa mbeka ezala na ntango ngonga ezala ya bamoyen ezala ya nyonso mpo ete lingomba to mosala ya Nzambe ekende liboso lingomba etongama occasion yango epesemeli biso tolongo la négligence. Jérémie chapitre 10 verset 48 maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. O la kalemi mabe biso to kota ke longo poto la kalemi mabe te
Tokota la lingo poto bika. Le salut de nos âmes. Et c'est manifesté. Qu'on manifeste, qu'on dit manabiso, bolingo nabiso, nabiso nyos. Et c'est manifesté dans le sacrifice tous allez kosala, na obéissance tous allez ngoli boso batata nabiso. Yango na ba obaza kota nabiso ba koloba. Solo ba oyo baza ba croyant que magiste. Na komo na tata na mwana peli mon sang. Merci Nkolo na kobakisa. Et sika oyo bandako wana eza kotongama centre d'accueil ultra moderne ya église kimbangiste. Et sika wana komo nango longa. Ezala na dictionnaire la man. Longa ezali kolakisa assiette. Longa. Donc le mot longa ezali na 3 verbes. Ezali d'abord na verbe accueillir, nourrir et servir. Et aussi enseigner. Voilà. 3 verbes. Ezali lokola Congo, ezali na Conga avec 3 significations. Tranquilliser, pacifier et dorloter. Longa. Nde sika oyo mabota bakonzi bato binene bazali koya. Donc koyamba, accueillir et puis nourrir, c'est-à-dire koleisa bango. Et puis 3, côté ya bango longa, c'est-à-dire côté ya bango kolakisa bango bozino ya likamo ya tata Simon Kimbango tata Moli Momo mo centre. Donc ezali très important. Talanano Bangkok na biso bisika nyoso toza komona bangomba oyo nyoso ezingi Yerusalem ngomba na ngomba ezali na kombo na yango. Na elaka oyo biso tokomi na elaka ya longa nde esika ya boyambi centre d'accueil ultra moderne ya koyama bakonzi minene bazali kouta mokili mobimba pe koleisa bango e balani pe na kolona pe koboko koleisa bango et puis côté ya bango kolakisa bango makamo longuka, c'est-à-dire koyekola bozino ya likamo ya tata Simon Kimbango. Donc rendez-vous moko monene très important nesika wana tala nano tosalaki yango te me komo esi emepesamelaki esi ebogisamaki et c'est-à-dire ezali na kati na elaka na komo na tata mwana tata Molio Moson. Merci papa pasteur totei pisonios. Tokosukisa na message moko ya papa Mfumalongo. Sima ya message wana soki bokozala na commentaire to pesi biso. Maye oyo kotika la message na biso toujours tokokena éducation na enseignement. Tokokena na semaine prochaine. Kolanda ba programme ndenge zali pe ngonga ndenge zali kokende. Siko message oyo tokotia ezali na ntina ya papa Mfumalongo batuna ki mutuna na bana classe bazoko yekola mayele soki misala nyonso bango ba papa baza kosala et surtout na ye papa diangenda soki misala nyonso ya Yerusalemi soki eza ya bilaka soki ezali ya bilaka tolanda. D'après la vision de ce monsieur Fruit, nous vous dirions au moins qu'à l'avenir, que vous nous fassiez une église aussi de la même, surtout, même, voire même à Kimbanseke. À l'avenir, pas pour le moment, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup. C'est gentil, vraiment, votre proposition est très éloquente. Et je pense bien pour Kimbanseke, nous pouvons construire quelque chose de ce genre. Mais si nous avons construit un bâtiment aussi grand, ici en Kamba, il y a eu des raisons spirituelles très poussées. À Kinshasa,
nous sommes en train de nous préparer de construire un temple, mais qui ne sera pas plus aussi grand que celui-ci. Et ce serait difficile à ce que nous construisions ailleurs un temple qui aura les mêmes dimensions. C'est un peu difficile. Nous pouvons le faire sans la moindre difficulté puisque nous avons une volonté. Mais ce temple-ci a un antécédent. C'est un temple. Quand je vous disais au centre d'accueil, et qu'en 1952, il y a eu la grande manœuvre de Kimaza. Kimaza se trouve, quand vous êtes ici en Kaba, vous voyez Kimaza loin. Eh bien, tous les Belges, ils voyaient qu'il avait un temple ici. Une maison tout à fait spéciale, qu'on n'en a jamais vue ailleurs. Alors, quand ils venaient ici, ils voyaient ces bâtiments au milieu. Bon, alors maintenant, quand ils sont de ce côté ici, c'est vraiment ici. Alors, il fallait les détruire. Eh bien, ils ont fait vraiment des manœuvres formidables à Kimaza pour détruire ce temple-là qu'ils voyaient. Mais pendant cette période-là, vous entendiez, je ne sais pas, vous êtes né quand? 57. 57. Les manœuvres ont eu lieu en 52. Alors, en ce moment-là, vraiment, les Belges avaient tout fait pour détruire ce qu'ils voyaient ici. Ils viennent ici, ils installent. Quand vous êtes en Kinsuka, eh bien, vous regardez avec leurs appareils magiques, eh bien, on voyait les temples étaient ici. Mais depuis Ngombe Kinsuka, ils ne pouvaient pas bombarder. Ils devaient rester à distance pour essayer de détruire ce qu'ils ont vu. Ce n'était pas possible. Bon, maintenant, en nous référant qu'il y a eu 37 000 familles reléguées, c'est comme ça qu'on vous a dit, et que dans ces temples, une fois que tous les bancs seront installés, vous rentrerez à 37 000, vraiment vous êtes bien assis, et il y a encore de l'espace qui peut rester. C'est construit pour, en mémoire de ces 37 000 familles qui ont été reléguées. Or que les temples que nous pouvons construire, oui, toutes les autorités d'ailleurs nous ont demandé, même en République populaire du Congo, que nous construisons quelque chose de ce genre, mais en miniature. Là, vraiment, nous sommes prêts. Ils ont demandé que dans toutes les régions, nous construisons quelque chose de ce genre, mais en miniature. Au lieu de mettre 100 mètres, ce n'est pas possible. Parce que 50 de large, 100 de long. Nous n'allons pas construire la même chose, mais nous pouvons le diviser en deux. Il a moyen. Parce que ma tétée, c'est 45 mètres de long. Donc, c'est un peu... Je pense que vous êtes satisfait à votre question. Bon, qui a encore une question? Oui, papa. Oui, ma fille. Lorsque les plans s'est trouvé à Kimaz, les plans de la maison qu'ils voyaient étaient pareils. Ici, ma fille, eux, ils voyaient un temple en Kamba. Les photographier, ce n'était pas possible. Parce que tout d'abord, c'est une chose spirituelle qui est donc c'est difficile pour photographier ça. Donc, ce qu'ils voyaient, eh bien, ça, je ne m'en occupe pas. Est-ce que c'est ce temple-ci? Nous autres, on nous a demandé de construire. Bon, on nous dicte, voilà, comment doivent être ces plans-là, et ces bâtiments. Et nous l'avons construit selon ce qui nous a été demandé. Vous êtes satisfaite? Merci beaucoup. Pona lelo bambesaja papa mfumalongo ndo ya ngwana na poste koya oya éducation toujours la même chose eko chamba lisusu koloba ete makambo oyo tozali koloba pe kosala batata ndenge batikelaki ko yebisa biso yango ndi tozali kolanda na ngai moko ndenge eza kosalama na mokolo na lelo to mikolo nyonso oyo batata bayebisaka ngai bango nyonso misato
likamba boye kutango koyela boye bokolobela boye likamba boye tango koyela boye ebola boye ngai quelque part ndenge baba mfuma longa bandaki kolobela yango te alobeli yango ebalaki kosala nga susi makasi na ndenge nini kasi tango tokokola tango na koloba eske bandeko bakoyokela ngai ebandaki kosala nga motema pasi mingi. Mais le 25 mars 1992, tant que papa qui la tiki biso, ye moko papa Fumalong, papa Dangenda, aipsinga ke benza. Fanda nankamba. Ko fanda nankamba wana na yibaki code oyo ye apisa kingai. Natali na miso ya bandeko nanga nyonso. Bon, tondimaki. Kasi likambo nini eye kosala masima tango nzota papa kisolokele ezongi libela na Yerusalemi tango papa Mfumalong papa Dangenda ye moko ayekotika biso ngamu nazalaka awa na papa Mfuma Mbanza. Avant le 8 juillet 1992 fête ezalaki ya mama Kinzembo na boma ale 2 juillet papa yepsingai papa Mfuma Mbanza papa lunga na yepsingai ke ngana ko kende na boma te yo muto ko kende na bambuta ya Kinshasa papa Mpako na bambuta ya Nkaba papa Umba na bambuta mususu bino nde boko kende kasi teke boza ko kende soko omizongili te eke papa Mfumalong papa Dangenda aye awa na tikili fongola ya mozole yango ebongo pesa ye nga mute naza kokende kambo wana na comprendre yango te bon nandimi kaka atuninga papa Simo aza wapi donc papa Simo Kimbongi ngana papa ye aza na Brazzaville aza kuna na Kunzulu ye pe bongo bengisa ye ngam na zoko kenda bongo bengisa ye bobo na ki kasi bozongi na yo na boma ko traîner mingi te au plus tard le 5 juillet ozala awa bon nandimi makambo nyonso wana nakei tikino tozongaka le 5 juillet awa na Nkamba pe le 8 juillet tango likambo ekwei na bunzoto tanto yebisaki ye nanu te mais la molimo esi ya miyebelaki deja na 16h na 17h auti soirée na le 8 juillet wana 1992 avant kutu akende soirée na 16h wana aipsinga mbenza sango nino oyoki na Kinshasa esika papa Joseph akendeki na papa tout en communication te banda tongo pona nini batterie ezali te banda tongo ti kino 16h oyo foni esali te pona kozanga batterie na papa tozana batterie mais mutuka eza wana eza na batterie te papa mutuka wana chauffeur alobi te foni ezobomaka batterie na ye basimba te mutuka ya nani papa eza ya yo papa bongo foni eza ya nani papa eza ya yo kende kolongola alindaka tula chauffeur azalaka te ale to fongoli capot olongoli batterie tokei tokenda foni kofongola kata zofongola kona na ba 16h10 wana banda tongo toza koluka bino pona kwa annonce bino te papa Mfumalong papa Dangenda banda kuna na Suisse azali susu te bamama nyonso bazalaki wana bamama lilo paralysé bazokoka koloba te ezalaka un jeudi oyo ezalaki bakorale eyaka koyemba awa après soirée bakorale eye koyemba
wana papa tangu autika kasware azongi gaipsi papa tuninga mbala muko okendaki na foni sangu nini oziko na ngai papa sangu ezate me panonse kaka liwa ya mama oyo aboti papa ditele na mpanga message mususu te eza kaka wana kaka mususu ezali te wala sikoyo nga nazokobanga na bunzoto ndenge nini nakobimisela likambo mbala moko nasuka ameli nani mwa mai amwe mwa le mwa nguba naye na mwa kedi naye nga banda kosalela yango asika naluki kaka manière mpona koyebisa ye likambo yango mpona nini bobombelaki ngai papa foni ti tokena ye moko na foni ntango tokomi kuna asololi na bapapa wa nzungasa bazalaki na Kinshasa ntango tozongi na kati ya ndako na ye na ntango wana na mise tokoti kuna ntango mpeti mise ndako na ye tokoti kuna alobi na ngai kele kobimisa fongola ya Kinlongo ntango nake kobimisa fongola ya Kinlongo po tokota Kinlongo mbala moko nako papa Simo napesa fongola ya Kinlongo epai papa Simo Kimbangu yangani nga nalobi papa aza awa te aza na Brazzaville kuna na Kunzulu bon yalobi bon kambuti soki aye pesa ye kasi bengisa ye aya mbangu bon tobimi tokoti na mozole ti tosambeli tango tobimi donc tokotaki na Grand Libulu tango sambeli tozongi balobi bon sikoyo nga fona kende Kinshasa kaka na mokolo wana papa alobi nga fona kende Kinshasa yo tikalaka awa lokola obombelaki nga makambo tikala anga papa nga nabombelaki yo makambo te donc wana pe ye moko papa Simo Kimbangu yangani kuna ye azalaki baprotocole bazwaki nouvelle bayoki me mwa ye bayebisa ye eza te me ye mpe kuna ndenge tozokodiscute awa na papa nzokani papa si akomaki kuna si ayebisi ye so baprotocole ere ye aliaka na bapoko wana nani ekoki te bayekopesa biloko ya kolia yalobi ero nanga naliaka nani ekoki te mpona bozopesa yango biloko ya kolia no papa lokola oliaki mwa kala liata mwa linyoko wana papa oza na Kunzulu ya Pointe Noire papa alobi ete bon soki bolobi likambo oyo boza nango te nga mpe nakolia te po awa bazokochauffe nga awa epai papa fuma mbanzo kuna mpe nzoka ye mpe kuna si asentir mbala moko papa tango papa Simo Kimbangu yanga ntango bayebisi ye ka sango yango mbala moko abi yango kana bandaki kozela yango tomonaki ete papa fuma mbanza azali kasi aza kotinda nani lipsika nyonso eske wana éducation te aza kofuta kopayeba papa tomonaki biso nyonso kende mbata kulusu akei kende na Mambulu akei kuna mpe naye oyo azalaka kibati tango nyonso Lucifer azokotikala te esika nyonso akokende ye azali wana peut-être ke soki quelque part soki papa ndongi mutu ayebaka manière ndenge nini akende kokotelaka kuna yo aza ennemi juré na yo oui papa Fumu Nzambi budiena vopfumwandi yandika ka papa Simo mbe kikala kisadi kyandika kala tumanga
papa bobumbe mumona lwana ke mutu ndondo yandi kwani toti mona weti nikuna tsi na tewo no kiki tumengo tukuntanga khumbu mengi kuntanga nkumbu kadi tulendi kuntanga kuma Lucifer lonkubi kile kakatumbu byandi. Pardon papa pour na histoire na tango papa yangenda tikaki biso ndenge olobeli yango papa yo mto okotisaki nzoto papa yangenda awawa osalaki libondeli pour que nzoto ekota na kati ya Yerusalemi donc ngape nazalaka wana mokolo yango Kota gona nazalaki na problem ngole yibili penza ibandelite suki ndengi nini wana pole komeki baba mfuma mbanza kaka pana nini ubombila kingali kambosa atika kibiso papa ngayite papa na bombili olikambote ngayesi sadi ngempe kunkamba donc spirituellement ngai salaki ngai penza passe ikambango parfois on est au Québec c'est pas libre ni wana na bakisi pona to yo zalaka awa nazalaki awa papa nazalaki sima na yo tozalaki awa kuna poste ya nani ezalaki poste ya basurveillant oyo ezalaki na liboso ya musée poste 4 je crois poste 4 mwinde ezalaki wana ni na mwinde wana tozalaki kolandela arrivé nyonso tu ya papa ti ntango bakomi awa kamio ekangami yo osali libondi papa nalakisaki yo foto yango. Oui, naïbi. Tozozila nanu kuna babongisa yango kuna nanu basali yango te. Likamba munene wana nakoki kobosana te. Voilà papa. Naïbi. Yango oyo lelo toyoki mpona botongi Yerusalemi. Na message ya papa Yangenda ndenge tolandi yango te. Eloko moko te oyo ezali te eza elaka te ekoki kosalama na kati na Lingomba, surtout na kati ya Yerusalemi. Tolandi papa. Ba questionnaire on eza bana classe hein? C'est l'enseignement. Bana classe. O balingaki koyeba likambo. Ezalaki awa na nkamba interview wana. Ezalaki awa na nkamba na bana classe. O bazolinga koyekola ko yeba. Yango pona ngai papa na banza pona mokolo lelo na sukisi bokombo tata mwana pe tata molimo santo